Kombo na Roline, nazali camarade ya Marline. Le jour ya mariage coutumier ya Marline. Yangwana toza awa biloko tolambi oeze biloko ya bokilo. Toza na fumbwa, toza na mayebo, toza na mayebo matoi, mbinjo ezali ntabe ezali loso eza. Awa pe tosali ngolo eza, soso makasi Thompson, kwanga. Donc le reste biloko msu etike tokosala na salle. Po eza biloko bat bakole ya moto. Donc biloko elamba milo pona tina libala ya Marline ya coutumier. Yango eza molai lokolanga na ndimi nakokoma singa yango eza makasi atandele nakokata yango na mwandambo ya boyambi nanga kolo ye akosunganga ye nzela yango eza molai lokolanga na ndimi nakokoma. Bonjour, bonsoir, nga Marline. Lelo eza jour ya mariage coutumier nanga. Na se préparer, na se maquiller, kala te nangi na lata. Ya journée ya esengo. Bazoya kohonorer nga lelo na famille, kopesa bambongo ya dot, makambo nyonso na famille. Et to continuer soirée na pourquoi donc na tellement nesango makasi na yeke naloba nini na pesa bato nyonso oyo basoutenir nga journal lelo oyo baza awa famille na nga bacamarade marraine bato nyonso apesi bango bambote ebele. C'est ça. Merci. Journée le journée moko ya esengo eza journée bazwa kobala mwana nanga Marline donc biso nyonso bana esengo tobe eza journée moko spéciale na famille na biso tokumisi nzambe ndenge makambo nyonso ebandaki mpe na ndenge ezokoma na suka vraiment na Congo ba mama ba koko ba tutu baza na esengo biso tutu toza na esengo vraiment ya oyo Marline asali a honorer famille na ye vraiment bio nyonso ba jeune botikali bolanda lokolo bolanda exemple ya deso mobali alingi yo kaka lelo mbala moko pa obi komikotisa bokitisa mitema bokende ntina suka lokola Marline asali yango wana lelo eza mokolo esengo toza topartage joie wana ensemble na Marline na Fabien bali bazohonore biso lelo eza mariage coutumier toza vraiment kokumisa nzambe mpo makambo nyonso ezoleka déjà bien honneur mpe gloire ezolaka epa nzambe ye moko nga naza marraine na Marline. Badeti Kiziamina na Claudette Ditu suka ya bomo ya moto nzambe nde ya ebio eloba olangi yosho na José Lokwa na mabondeli nkolo akosala eloba Henriette Lola na Chantal Lesi na maboko na yo oza na eloko nyonso ekoloba yo soki otitembete kolo na likolo akoyoka pe akosala simba elikiana yo tango na tango ezali na likambo na yango batela kundima na yo mopepe moko te ekoisa yo abotamaki na ndako ya bibwele akundamaki na nkembo Yesu Dawidi mobukoli bibwele akomaki mokonzi monene netola miso epai na Nzambe lisungi euta te na ye
Bacha pause. On continue. Bon, tout continue. Bon. Papa. Voilà. Toujours la naba norme ndenge makambo elekaka. Bokati selinga yembangu kuna ngala pesa. Ah. Bon, aux yeux de la chasse, on a moins baisé avant. Bon, c'est quoi, boy? Fabien, moi, si tu as un peu de temps, tu changes l'eau au motel. Depuis le Lula, tu changes l'eau au motel. Azab intact. Arlene, comment est-ce que comment est-ce que Omoni Fabien, tous ceux qui ont année passée à Yaki ko nous dimisa la famille, c'est que le lot a concrétisé. Makambo na nyoso ya la kakibiso année passée. Omoni biloko na bambongo ye mutaye na. Mais avant la famille zo biloko na mbongo il faut yo confirmer na noa na miso bato. Solennellement vraiment que mobali yo lingi e penza na motema moko. Olingi e penza na motema moko. On dit penza que famille ezo biloko yo na mbongo yo ya ye nango. Oui, na ndimi famille ezo biloko nyonso na mbongo. Olaki penza que o décevoir famille na yo mukolo moko te pour la biloko yo Fabien ye kopesa. Jamais. Non, décevoir famille te. Le va penza jamais ma casse.
ya solo penza. Soki ya solo penza. Soki ya solo. Fabien amela masangani. Est-ce que c'est Soki ya solo penza yo Marlène. Les familles ont des mbongo yo. Si ya solo penza yo ndimi que famille a ezwa mbongo yo famille aye nango lelo mpona libala na yo yo moko kozwa nano mbongo wana opesa yango na maboko ya responsable na yo oyo azali awa mpe oyebisi ye liloba moko ndenge ezali wana ndenge ezali awa nakota papa nakota mama kanga oyo alibokede mpe opesa mbongo wana mpe olobi liloba moko papa napesi mbongo oyo bozwa mbongo oyo mpona boye Coco Jans, napesa mbongo euti epa mobali nanga Fabien symbole oyo ekosala ya obala ngai nazokopesa bino yango comme symbole ya libala na biso. Merci. tozongi lisusu awa boye Marlène tia kote mpo bamona teke totie ezalaka na kati wana pasteur Marlène ngai papa John na opesa susu vera masango oyo osala signe moko ya amour na miso na biso ndenge toyali awa ke olingi mobali na yo omedisa ye masango oyo mais avant omedisa ye oyebisa ye liloba moko et puis après opesa ye mpe vere oyo ye mpe aomedisa yo ayebisa yo mpe liloba moko ya elengi vitesse te malembe po bazwa oloba liboso avant omedisa va bien? C'est qui? Chérie. So masanga oyo nazwi na famille na ngai comme signe ya bilingo na biso oyo lakisi na poko lelo oyo kohonore nga na famille na nga opesi biloko nyonso oyo kohonore ngai oyo kopesa nga valeur liboso ya famille na nga bakamarade na nga mpe ya nzambe nazopromettre kozala mwasi oyo koza na ye besoin la femme sera la pensée de Dieu kolinga yo kozala na yo ti na suka comme tu le sais combien je t'aime. Ma famille, mes amis, ta famille. Je dis encore que je t'aime beaucoup et je t'aime pour la vie. Amen. Courage. Bah, je t'aime, moi, Bibi Penta, ya bien, hein? Det var ett liv från dag ett. Det kommer vara du hela livet ut. Men jag älskar dig. Jag kommer göra dig lycklig, jag kommer göra dig glädje. Sen dag. Då Samsung var ju kommer möta. Jag älskar dig. Jag ger det här vika som ett tecken framför alla att jag älskar dig. Och jag vill leva med dig. Mais si vous avez moi, au binôme, vous voyez.
Et tu peux t'asseoir. Alongi na ye. Papa, maman, bazwa lokumu na bango. La cérémonie nyonso au état de tradition et salami nandaku et l'équipe très bien. Famille ya Fabien ba pesi biloko nyonso oyo famille ya Marlene Basengaki.
nyonso bapesi nyongo te eloko mpe ya mabe te mbongo nyonso ekoki bien na yango mpona kochauffe na lusala na kosenga na bino bobeta na maboko mingi mpona famille ya Fabien. Sikoyo boye les deux familles basengaki ke après masolo na ndaku tokutana lisusu awa na local mpo tokabola mwa koka mwa eloko ya kolia me bino mo boyebi ke milulu minene ikoya na poso ekolanda. Justement, je crois que le samedi le 18, oui, que le mariage religieux et aux samedi le 18, le haut est aligaka avant coup, il y a le 18. Sans plus tarder, tout de suite là, la mission va compter la salle. Dans ce cas, la bino côté le matin, à Babamou les Sengo, tout faire vibrer ça, le nombre abattu et vous comptez, mais bino à présent, faites du bruit au Pessa et Sengo va marier.
de suite là, Bokoyamba, Molonga Naye. Marlene va faire son entrée tout de suite dans la salle. Oh, vous mettez qu'il faut la famille, il fait ça là-bas. Il y a Marlene qui fait ça les doubles. Voici donc Marlene sous vos applaudissements. Musique s'il vous plaît. Elle est la plus jolie aujourd'hui. Elle est la plus élégante aujourd'hui. Just say the word and I say yes. Just get down on one knee.
Merci, 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 chers amis. Prenez place, s'il vous plaît. Vous avez fait preuve d'amour. Nous sentons que ce soir, bien que c'est le début du commencement, et pas déjà ma solo, commencera solo les associés. Semaine prochaine, pour les années avant vous, mais vous n'avez pas avant vous en mot. Donc, semaine prochaine, venez dans la somme. Sans plus tarder, avant toute chose, nous allons encore entrer dans la prière. Abandonner cette soirée entre les mains de l'Éternel, nous invitons le pasteur Antonio qui est dans la salle. Tokola kobondela mpona soirée ya lelo toyebi ete bandeko na biso bana na biso milenge na biso basanti biso na mokolo ya lelo mpona oyo etalika malebala lolenge bandeko na biso tia koloba baboti bakutanaki tosali makambo nyonso oyo esengaka na ndenge ya kutime amen sikoyo toye mpona kokabola oyo famille ebongisaki mpona kolia mpe mpona komela lelo ndenge toyebi ete lokola tozali bana na nzambe na nyonso tokosalaka nzambe fazalaka na esika ya liboso amen yango tokoyeba kobondela mpona nani kotonda nzambe na mokolo na lelo oyo apermete eke bana na biso bayeba kosangisa mabota mibale oyo mpe tokoyeba kobondela mpona nyonso oyo bakosalema na mpoka oyo ya lelo bilei oyo tokolia oyo tokomela nyonso oyo bakosalema ezala oyo oyo bakozongisa esengo epai na nkolo na biso surtout bible elobi na biso ete tosepela na baoyo bazali kosepela alleluya eske tozali na esengo eske tosepeli kozala kati na esika oyo soki tozali na esengo tozali kobetela yesu maboko makasi alleluya wana tozali kobondela mpona kotika soare oyo na maboko na nzambe kotika mpe nyonso mpo bakosalema kolia na biso komela na biso kobina na biso na maboko na nzambe alleluya tobondeli na kombo na yesu masiya papa na biso na likolo totondi yo tokumisi yo mpona oyo ozali mpe ozali kosala soki tosangani kati na pokwa oyo ezali mawa na yo mpe ngolo na yo merci parce que opermete mokolo na lelo libota ya ser na biso Marlène mpe frère na biso Fabien bakokutana mpona koyeba kokokisa oyo etali makambo ya libala merci mpo ete osungaki nyonso oyo esili kosalema sikoyo tozali kotika pokwa oyo na maboko na yo nyonso koyeba kosalema kati na esika oyo ezala oyo ekozongisa lokumu epai na yo kolia na biso komela na biso kobina na biso kosepela na biso ezala oyo koyeba kozongisa gloire epai na yo mpe tozali kobebisa nyonso oyo ezali au contraire kati na esika oyo molimo nyonso ekotosa yo te ezala nini sans effet na kombo na yesu masiya tobeleli ete grandeur na yo yango nde bakomonisama awa molimo na yo eyeba korenie kati na esika oyo nyonso ya yo te yawe ezala mosika biso toye mpona kosepela mpo lobi na biso ete tosepela na bo bazali kosepela yango nde toye kati na esika oyo tobeleli mokolo na lelo pokwa oyo nyonso tokoyeba kosala ezala mpona lokumu na yo yesu masiya totondi yo tokumisi yo merci seigneur jésus christ amen merci merci pasteur Thank you.
bato kuna ope ya basana bakokilo ezali bakokilo basana basana baloyela basana bainvite mokoyela basana mais papa nani bazwi basali te papa basana eza so bazwi te bayo mama notiloni mama mafina papa bapesa identité français mama eza biloko na bino mama biloko
Thank you.
Lord, I'll sing for your love.
that for me.
l'instant de Kiev. Merci pour la bonne ambiance. Nous sommes toujours dans l'ambiance de la fête. Mais Mandeko, s'il vous plaît, quand l'ambiance est l'ambiance, vous aurez toujours le lido, ça là, pour rappeler moi formalité montée avant de continuer l'ambiance. Pour conseiller la parole, mon moi si, la parole à Mobali. Chacun d'eux a voulu bien pour la mariée. Un petit conseil, mais tu m'as appris la nouvelle avec le Pamoula. Bango, qui est le Bosso, la Bango. Tu vas bien le Bosso, papa, Fabien Manzanza, tu es pour la coupe à mon pouvoir. Il y a un coup de le matin, mais l'autre dans la télévision. Mwana Fabien. Mwana za kumuna ngaya. Ngape ngapi. Merci mwana ngai Fabien. Ngape kama na Fabien. Nazali simo mingi ya kumuna lelo nimo pesa ngona na sabato. Mama mimi. C'est une chance. Amen. Merci à qui soit bienvenu. Laissez-moi. Les Arabes, pas me battre avec les personnes qui tournent. Vous pouvez ma papa Jazz Mansonga. Il y a princesse la Bissau à l'élo. Ah, il y a plus qu'un. Ah, il y a une princesse. Bon, voici papa Mansonga, voilà, les parents. Il y a Marlene Abolo. Bon. Alors, bonne chance à Balakoyo. Amen. Okinde obota bana oyo na invité ceux qui ont bonne chance. Amen. Azali kama militaire baba ya mwana. Amen. Allez pour la bonne vacances pour la parole. Et la soirée continue. On continue l'ambiance des Zalaki. Pour le reste, on va discours mingi insultés.